Bandeko tolobela circuit ya poto mosusu pamba te banzela Maroc ekoma likambo na Tunisie kutu babetaki bato mwindu na mokonzi ya mboka na bango ye moko kuta alobi mabe mpo na bato mwindu. Totali bato oyo baza na Turquie na bapaser bakomi koescroke bango, bakoma koloba o bokokende dimanche ntango bakomema bango na zamba nzoka piège batiki bango na maboka mbila baza ata na dingi te bameli bango bambongo bango bakimi bandeko bakangami bakende na boloko. Kuna pe kaka mbila lokola ba immigrant kaka ya bandibu bakomi 5 millions donc korefule na ndenge kosakana te. Alors bandeko nzelango mpe mbongo ebele ba oyo baza na Maroc bazobanga nano badinda na mbongo na makambo, ba oyo baa na Algérie mamae, ba oyo baa na Tunisie ayayayaya bandeko. Alors nga papa robo na kokotika bongo te fo naloba circuit mosusu en plus eza moins cher ke wana, eza moins risque ke wana. Bato pe ya biso batonda kuna te par année kutu ntango mosusu bayekaka mibale mpo bayaka oui balobaka na bino te me bayaka bayekaka mibale to bayekaka misato nga fo naloba ngo no mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na babebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko kaka na kati ya locomotive oyo nazali train oyoyo euti na Croatie na Zagreb na capitale na bango, nga na mati na Slovénie ndenge eza boye tokokota Autriche na frontière Autriche na Italie, nsima nango tokokontinue Allemagne nga na kokita na Munich. Bandeko train oyo mpe ezali ya bango, train moko kitoko propre, bakiti kabini na kati eza mpe première classe te, ata bomoni nga moko na wagon, ata bomoni basala yango lokola avion batapi partout mais eza deuxième classe. Parla na ina loba nini kasi
nzela ya poto bokoya. Nzela ya poto bokoya. Bokotala sikoyo. Bamboka ya ex-Yougoslavie. So nalakisi bino train pona otambola na mabele. Na tamboli na mai te. Na otambola na mabele na train. Na otambola na voiture na mabele kaka. Le sel mai na manoleka. Deka ba pont ekatsa ba mai neti mai njeli. Ba voiture, ba bis. Meza mai te ya nzela mabele. Ba pont wana pe eza ba frontière te, eza ba pont normal. Bandeko kokoma tina mboko yo tike pe avion eza talo te. Bamboka ya ex-Yougoslavie. Tike pe eza talo te bandeko. Oza na tina kaka te bomata avion bokangama nango. O tokosala transit na Addis Abeba. Loba soki visa no okende zwila kuna. Po bamboka oyoyo ba visa nango pe. Bambassade na kati ya Kinshasa ezalaka te. Atako te ezalaki balinga bakomplike kaka. Ba visa nango bambassade bazalaka na Kenya, Addis Abeba, na Tanzanie pe balaka, na Afrique du Sud, na Namibie, na Zimbabwe pe balaka. Pe ba pays mususu bazali. Meko banga te. À partir de Kin, à partir d'Angola, à partir de Congo-Brazzaville, okokoza a déjà assuré. Okozwa mbata na kitoko. Na ndenga bien. Pe billet visa nango na voie normale. Ezali 80 €. Tochega à $100. Na ndenga cop. Motu nyonso akosalelo cop nango. Visa nango. Ekokoleka 500 € te. Soko asaleli yo eleki 500 €. Yeba. Akosi yo te. Meleki na maboko bato ebele. Eleki na maboko ya bato ebele. Parce que ata mundele ye moko. Ata dinga salelo prise en charge. Mundele ye moko. Ope boye banite. En tout cas, au PC $200. Ton assez. Au Baxelo, au taux de visa. Au fouti n'ambonga visa. $80. Donc, ce que l'équipe, yeba, wana cop na lobia. Mais la voie normale, ba modèle BLP ezali a kozwango. Pona ba jeune, kobanda, ba 18 ans, ba 17 ans pe. Tina ba 30 ans, même 35 ans. Okokozwa toujours visa ya étude ou bien formation. Po ba jeune, bazwaka mingi étude.
ba oyo bali déjà âgé akozwa étude métier te donc formation na métier moko asalaka déjà aye kozwa formation po adéveloppe yango antoko bakopesa likambo etali ngunda babwakaka mpe na bamboka wana tu babwakaka ngunda po ntango mosu olobi so nakomi 200 euro namemaki na poshe esili nakolia nini babwakaka ngunda soki nde okomisaki comme étudiant ofutaki mbongo na betide wana bakozwa na ekole na charge nakolia nakolala na makambo mpo bamisusu bakomisaka afuti mbongo bamisusu bakomisaka afuti eloko te mpo ya nango obligatoire te okomisa na ekole ofuta mbongo mpo mingi bayeba yango te wana bamakambo wana ntango mosu esalamaka na France na Belgique mpo mpe botondi mpo mpe bokoya ebele eza teke lwamu te epekisi to lwamu te etindi bongo eza mpona kotia sécurité ya mboka yango na bamboka wana mosusu okokomisa ndeka bosalaka bareservation mosusu ya hotel ofuti mbongo ya chambre te kasi ofuti mbongo ya reservation tosala neti chambre yali 100 euro balobi reservation eya na 6 euro alors mpo soki oye te 6 euro na yo eke perte balue sango na moto mosusu donc soki mpo oye te balue se okosentir perte te non parce que ofutaki 6 euro ndenge moko mpe kokokoma chambre reservaki eya 100 euro yo piaki 6 euro ya reservation ntango okomi omoni botel ya bachambre ya 25 euro na ndimi tokelaa na oyo ya 100 euro opréféré ya 25 non alors bandeko oyo ngai nakoloba makambo ya bongo eza makambo masolo te eza makambo oyo ngai na vivre yango nazalaka meme na Italie moto alobi ke chambre ya kitoko na toilette na kati na douche na se ya 60 euro okozwa te tokroise mpe na moto tokende ye mpe na hotel ye mpe atuni bachambre balakisi ye bapie ye azwi mpe na se ya 60 euro alobi nanga oaki na raison chambre nazwi toilette douche na mbetu na 35 euro eya mpe bien propre kitoko ngai alobi wana alobaki nao oyo ozwi eza kote nini ngai alobi ya kotala ya ngai ntango atali yanga me yo eleki yanga na monene na kitoko yo ozwi ya combien ngai alobi ne oyo yanga 25 euro akanisi na osala je ntango tokiti na se natika fungula ye mpe atika nalakisi ye na facture atali amoni naofuta mpe 25 alobi boye yo oyebani awa ngai alobi te question koyebana te ngai nde muna yeba hotel ndenge ekendeke
nayebi botel nasi na maîtrise yango nasi na maîtrise masolo ya botel ndenge moko bandeko makambo na koloba bokoloba ngo moto nini penza akosalela ngai prise en charge na $200 ta mosuku ya $100 pa omonana ya $100 ko ebimi pe officiel na rapidité pe original bapio pe mbata sans discussion oze avion okende yango tina Kenya oleki na ambassade mbala moko ya kozwa passeport nolobi na visa na kati sans discussion yango bandeko ebongi nayebisa bino yango kaka bondima te ebongi kaka naloba na bino pamba te banzela mpe bokendeki bato baloba na bino so mpe balobaki te mbele bokendeke te mpe ntango bokendeke bokutaka deja bato ti bakenda kaka bino bato ya mangala boye nsima nakosi ata oluki moto asala 50 ans na Turki akoloba ntango yayaki akutaki bekolo mosusu donc na bamboka wana bokanisa te ntango bino bokende boya kaka bino moko te kaka nde bino boyaka te ntango ye bakopia o valer ntango ye bakokamwa ntango kozwa visa bayebi ke kanda omwe basurveille yango te boza te kuna na mboka wana bokotaka ebele te bato bakotaka kaka mibale moko bandeko eya bongo nakanisa soki naspengi moto wana na Congo to moto abengi nga na oya na Angola na oya na Zaire to Congo Brazzaville soki nalobi naosoba na moto moko awa azokende pia ndeko na ye doublette bato tu bakoloba aza na Grèce parce que yango boyokaka bongo te yango boyokaka kasi Karine Mokonzi alongwaki Russia alongwaki na nini bakoma na Allemagne entre temps bato ebele baya na Russie na Peggy Titon akendeke kuna alukaka kota koto akokaka te pamba te moto akoloba na ye na moto akosalela ye na moto akoexplike makambo mosusu clair abombi sekele akobetane likolo ndenge la baron abetaka ndenge afilora abetaka likolo kasi Doki Kapaya akobeta lisolo te akoloba jamais ndenge elekaki mpo na sécurité ya mwasi na ye moko menga papa robo lokola nayebi makambo wana bien nayebi ata nazalaki te nakokoyeba ndenge okokende donc babetela nga lisolo babeta te nayebi
ezalaki mpe modele nalingaki naki nezwa Malika Mania na Dubai. Soki abalanaki na Jimo Paradis te. Bon, bino bandeko na bambongo na bino bomoneli pasi bwana posa bo dépensa ngo bi dépensela te boza pe na posa te bokoma ko gêner makasi likola kobanga dingi bokonda bokanga maso na mbongo na mboka mosusu bobebisa bambongo oyo bokosomba lupango otongi mpe ndako. Bamboka oyo ngai nalobi na bino boyebi yango bien. Banda kala ezala Europe. Mpe toza na bango na connexion na batrain na babis na bavoiture ata na makolo. Nasali blague te kozala ya solo. Même mboko na uti Slovenie ba liboso na kotango nayebaki teke na koti yango parce que tozalaki na fille moko avandaka en Autriche epai nga navandaka lokola mboka ne eya kote ya frontière me mosika. Alors alobaki to eta camarade ne moko camarade oyo tokenda kotala ye nde apea na pembe na frontière. Siko ntango totali ye tosilisi tozwi autoroute. Ntango tozwi autoroute ye ntango na bi tokozonga ndenge ni boya yalobi te ndenge mosusu lokola nga pene na vitesse na ndenge tozosola tozoseka. Alors ambiance wana etindi nakota sikoyo nzela mosusu ntango nakoti na vitesse oyo tozotambola nga na otala lokola nga na ya chauffeur natali bapano GPS te bapano nalobi tokokoya tobungia toa na autoroute tozala nano zambo esila totala sorti ekoya so bakoma nini. Alors brusquement kaka boye kote tokomaki po tobima boye natala boye toya susu kote na biso te. Donc ntango kaka tobimi avant que tobima toleki péage namonaki wana mwa compliqué po biso bapéage mpenza ezalaka te eya rare elaka na bafrontière ya pays moko boye neti Suisse neti wa Slovenie wana. Ntango todouble péage na Italie namoni suspect. Ntango tokebima ye moko talobi toya pa mosusu nga pene pa toya te natali deya tokoti mboka wana totamboli banzela mosusu toluki ti tobimi tobendi so autoroute na sens mosusu liboso na totamboli se autoroute tobimi
tozongi nzela toyaki bandeko bokokotuna bomonaki mbila na frontière te bali seke kote tokotaki baozela biso kote mosusu eya bongo nde tokota bafrontière pa mosusu okati mboka bakomi mpe kokota Allemagne mpe baozelo na kwe wana te pa mosusu baozelo na 5 km bongo mosusu nde direct donc eye mpe compliqué ntango mpo bimi na banzela tobimaki baozelo kote mosusu soki sikoyo obeti turo ozongi bokutani te pai mosusu mpe baozelo te donc eya bamboka oyo banzela eza ebele tokangama ebele tokangama frontière makasi eya bongo ata batie blende ndenge nini bato bakoleka balaa kaka bongo te eya bongo meme ata na Zaïre na Kimpangu ntango bafrontière yango lekangami na Ezaïre bamama Kimpangu babandaka esa bilanga te na Kimbata bakokende sala frontière ekangami balobi mpe na radio Angola mpe alobi basoda mpe batiami na frontière bamina mpe frontière me bamama ya Kimpangu na Zaïre balamukaka ntongo R2 akesa bilanga na Kimbata na Angola basoda mpe bazomona bayebi kaka ye kosala bilanga bakotuna te ke frontière ekangama te bayebi ke bamama oyo basalaka bilanga banda kala na Angola balekaka R2 boto moi donc ekangamaka te mpo na bato wana ndenge mo bato ya Kimbata bakende Kimpangu etikala kokangama te na bato ya bilanga na bavoisin batuna mpe mokanda te bandeko tosololi likamba poto bomona yango teke alobi kaka mpo asala émission te nalobi mpenza mpo ya réalité ngai na kati ya train euti ex Yougoslavie ngai na mati na Slovénie yango euti Croate na capitale Zagreb Mercedes na ngai ya voiture ntango natekaki yango natekelaki mutu avanda kawa asengai nga matricule mpo akende nango ti Kosovo akende nango mpe atiki aye nango azongi na bisi avandaka na me boloba na ngai te naloba na ye asalela bino prise en charge mpo ya kosala ye na kanza kuta kosalela bino na 80 euro na ndenge solo me ngai nalobi na bino kaka bino moko boluka modele bokosala boluka bacontact ya bino boluka bacontact oba pembeni na Autriche na Hongrie mpe mpo neti Slovénie ekangama na Autriche Croate ekangama na Hongrie ekangama mpe na Slovénie train oyo ya bango na mati bamboka wana kobwaka mpe ngunda isage ozwa esika kolala
na kolia no po bima koto ko bima pe bato ba élection nzela balaki ebele epe bato yango 50 euros bamona yango vrai lard 100 euros bamona yango vrai lard bango kuna salaire ya moke eya pe ya moke ata baya na batrain kitoko boye babeta yango mpenza kitoko otie mpenza train balimana oyo ya bango eleki na bote l'esprit bien na mataka batrain tu ya baswisse baautrichien baallemand babelge bafrançais bango batrain babeta yango mpe kitoko na ndenge osakana te bape na biloko ebele babeta bandeko tosololi bien te nakanisa boyoki nasukisi awa bonne chance. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.